Bonjour. Mbote mingi na minosto ba ebolinga ka mama Eliani. Tunapesi no ba mbote, ba ebwe, ma vimpi, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga, est-ce que boa malamu? Wabino mama Eliani, tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimia ezali. Et vous de votre côté, c'est comment faites-moi savoir si vous allez bien. Et on a toujours ba ebangai. Ceux qui boza malamu na linga ko ba ebanga, ceux qui boza malamu. On a eu un commentaire, Olga Son a tout le temps que maman ça va. On est ba balinganga baza malamu, ma famille du cœur, ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Wabino ma Eliani, je suis encore au Congo. Nakati mboka na biso, mboka bakoko, mboka papa Fumukimbangu, toza nakati mboka Congo. Mboka oya biso moko so bomoni ka bonde bomoni boye ba déjà boye ke mama nitu azana kati ya mboka ya Congo. Merci mingi na bino surtout ba ebolinga ka mama Eliani tu bino ba ebotaka mama Eliani tu bino ba ebo sepelaka na mama Eliani tu bino ba ebo partageaka émission mama Eliani tu mingi na basoza mutakanda kotala ngate na basoza mutakanda kotala ngate po sepela na ona ngai te mondo siliki poza mutakanda. Dans le bassin de Mutakanda, quand la ngate pour se prendre ngate, s'opposa fanatique révolté, quand la ngate pour se prendre ngate, s'opposa mutaketo, quand la ngate pour se prendre ngate. Tous en ngate émission pour nous pour le mariage. N'aime sabino toujours que émission na biso za pona obebi sate ka ses rande pona ko bongisa. Émission na biso za émission mo za éducative. Maman ni tona ya ko vanda boy na mutu soki na na habite ke na pona bebisa na ya kande pona osanini pona ko bongisa. Lettre au sol, mukende to mesana ko sola soki boyoki na lobi boy to sana kati ya émission papa nous pour le mariage. Maman Eliane to bobiki na sa ba émission ndenge na ndenge na sa kabino ba vlog na sa kabino ba émission culinaire na sa la kabino pe moko ba télé réalité ba délire ya maman ni to boyoki nyonso to wana mais atko to zo sola makambo etali mabala préparons-nous pour le mariage. Au monde mo ezoko tanga to za vraiment na sa moyi to komi 12 heures moyi penza ko e beti penza ko beta wana penza engali penza ko ngala moyi engali. D'autres sont là pour bandeko nanga. Bandeko ninge toza boye mutu na mutu aza na éducation na awuti na ngwe pa ya ba parents. Mais je pense que ba parents tant ba éduquer biso moye bomoni ndenge epesi mama yake na mama antoka fona pusa na boye mwandambu po penza. Waya ko koma lokola nzete betela kake na ko koma lokola nzete betela kake voilà. Changer moi mukie po na za balcon. Changer elongo na binoti voilà naza na balcon awa moye ngali 12 heures to comme midi voilà pourquoi moye ngali boye moya midi boye bien okaka voilà danga kina ba ke bande koninga to za boye mutu na mutu azaka na éducation na yo awutaka na ngwe pa na bango mais na kotala makanisa nga je ne pense pas que eza na parent moko avandisa mwana ye abake mwana nga kende je sais pas parce que moi j'ai pas été éduqué comme ça. Nga balakisanga ke yaya nyoso aza yaya mutu atali ko na une année ko benga yaya balakisanga ninge wana mama nyoso aza mama papa nyoso aza papa ninge boyinde babokola nga education nga yango wana balakisanga ke bafinga ka mukolo te bafinga ka papa ya moninga te bafinga ka mama ya moninga te bafinga ka yaya moninga te na ebeli yango ninge wana na ndimite ke eza na ba parents moko bavandaka wa bavandaki wana ona kolakisa bana na bango ke ndenge oza bofinga sala boye manke ba parents baninga respect finga bandeko ya baninga je ne sais pas na habité en tout cas na habité biso ba congolais to abatu moko aboboto to zaka na bonne éducation mais makambo lelo ezo lekela biso mwa mingi mwa mingi lelo ezo lekela biso ndeko oyo azali ndeko mwasi abisinga mama nitu nalingi olekisela ngai maloba oyo pa na yo na émission papa nous pour le mariage parce que papa nous pour le mariage bato bazo kansaka ke mwasi phase la préparer pour que nanda kwa libala. Or mobali peut faire la préparer pour qu'elle ande kwa libala ezaka moi cité eza la mobali lelo na yako sola mingi na ba mama o ba bota bana mibali ba mama bandeko bo bota bana mibali boza pe na devoir ya ko préparer bana na bino mibali tant bazo kende ko bala ko talisa pe bana na bino ke mwana ngai ndenge zo kende libala boyeba ke mama ya mwasi na yo aza pe mama na yo papa ya mwasi na yo aza pe papa na yo quel que soit les problèmes. Parce que dans le mariage, il y a toujours le haut et le bas. Mariage, c'est parfait, existera. Et ça peut exister.
ata ba mariage ba pasteur ne bomona ka bo pasteur te zakala ba kutu ba onso ba problème ba plus pur sous na ba problème ko le kana mondimi oyo avant da kana ban mariage nyonso ezana ba problème mariage nyonso za makambo nango il faut ko yeba ka ko gérer ko za muta munende baba ke mariage eza pona bana mikete libala ka pona bana mikete libala ka pona mikolo pona acheter okoko za na 15 ba mama na biso banda ko bala ba na ba age nini ba mama biso banda ko bala ba na age 15 mama ke libala mama boti ya liboso na age na 16 ans na 18 ans aboti mususu ba mama biso banda ko tanda ko libala na 13 ans mais baba mama bino akota ndo ko libala bana na age 13 ans mama boti bana 8 na mobali moko mama boti bana 6 na mobali moko mama boti bana 5 na mobali moko mobali akufi mona papa mobo akufa na age 40 mama wana tikala vandi aboko libana bali pe mobali musute wana ki ba valeur ya biso ba bantu ba valeur ya femme congolaise lelo to komina ba anti valeur ebele par là na lo bandeko a mobali soki na lobi ke responsabilité pe ba parents bazana ngo ba maman de to vandi sarabana ya basi ke soki libala zala boye il faut qu'on vende pe bana ya mibali ko tali sape bango ke soki na ndapa libala yeba ke soza ba problème na moi sina yo eza entre vous deux ko mélanger famille te na kati ba problème oyo ko bikoza nango yo na moi sina yo ndeko aya moi si abenga lobi mama ni to passe na motema ko sakana te kaka pona libala kaka pona mukanda efingisi mama efingisi famille ya babola pasi wana eza maloba ye mwa ebisinga kaka pona mukanda efingisi mama efingisi papa efingisi famille mama nti famille ya babola pasi ndeko moko apesinga lisolo aza na États-Unis ndeko ya mwasi alobi ke mama naza na kati ya ndako ya libala na mobali toza na ye deja na bana mibale mobali oyo moto abengisinga na ya mobali amoninga ndenge na koli amoni tozaki na quartier moko akomi poto afandi atali nabengisa kaka fi wana na bana kosepela na nga na ye na bala ye na meme na poto oui kozala na Congo bango bayaki quand même bato baliaka ntongo poko biso toyaki bato toliaka kaka une fois na journée toza bakongolais biso so toyebi ke vie sociale eza ndenge moko te bato na bato baa na bavi na bango bato na bato baa na ndenge bavivaka abengisi ndeko oyo mwasi na États-Unis s'il vous plaît kobengisa na États-Unis babandi kozala na ye ndenge ezalaka lokola abengisaki asali badémarche makambo nyonso tout mwasi azwi mukanda baza na bana mibale malobi mama Eliane soki alikambo moke tala mobola oyo tala mwana mobola oyo tala moto apasi oyo nyonso wana soki ata nasali musala asengi ata mbongo ke pesanga ata autant so nabi mwa oyo mwana peso eza te il faut nasalisa bandeko na tikaki omoni kobala mobola donc charge ya famille na oni sokoma kaka na mutu na yo tala mwana mobola oyo ekoma kaka tala mwana mobola oyo otinda na famille na eske na famille nango otindi ndenge oza wana na bengisio na mboko oyo ndenge oza wana na pesi yo mukanda lelo vi na bino soki lelo baparano bakomi mpe kolia bakomi mpe kotuta tolo baa na mwana poto c'est moi c'est grâce à moi yo koopimelanga mbongo te so nasingi mbongo so nasingi mbongo koopimelanga te yo ndenge oza wana kokozwa salaire na yo nga fona zwa 75% nde bo alobaki 75% ya salaire na yo ngai fona zwa yo zwa kaka 25% mpo ngai nasalisi yo mwasi alobi osalisi ngai ndenge nini olingi ngai osepeli na ngai obengisi nga na poto po olingi osepeli na nga na ye mpe na poto mpe na boteli mpe na bana mibale nazala redevable kaka ti lelo papa oui yo salaire na yo nga fona azwaka 75% yo ozwaka 25% parce que oza na eloko te bwana eloko te lelo baparent nango mpe bakomi mpe fier toza na mwana na États-Unis mpo na ezanga na bengisi yo so nabengisako te likolo na yango nabengisi yo nasali makambo nyonso to ozwi mukanda bando opimelanga mbongo so nasingi mbongo opimelanga yo kopimelanga mbongo te yo oza na droit opimelanga mbongo te nakokaki mpe kobengisa ndeko na nga soki ndeko na nga yaki na poto tonga tozala toa bato mibale mpe toosala mpe makambo ebele na famille yo kutu nabengisa yo kaka mpo na mawa mpo namona kaka souffrance na bino mpo namona kaka nde banda kosouffrir abi mama so mobali abandi kosokola ngai awa abandi kosukola ngai nayebi kutu te pourquoi nabengisaki yo nayebi te eloko nini yango esalaki nga vraiment nalali nalamuki nakanisi mpe yo nabike nabengisa yo nayebi kutu te nzoka nde oza motu moko boye po ntongo ndenge oye soki ocharge nyonso to ya famille
Et comme quand on a tout na yo, son a singo mongo peut s'engaiter parce que faut peut sa famille. Yango ko na papa. Eh. Toyo banani a embela biso mbiliabel. Bandima mobali na santé ya mwasi pe na capacité na ye ya kolatisa mama. Bandima ka mobali na santé ya mwasi na capacité na ya kolatisa parce que pour pas pesa mobali valeur, pas pesa mobali respect. Soko aza marié, bataka mwasi na ye, otali mwasi na ye vandi aza ndenge nini? Otali mwasi. Ozomona mwasi mo aza ngebu ngebu. Mwasi mo aza ko briller, mwasi mo aza bien. Obi mwasi aussi que mobile na yeso ki parane malamu ndenge ezalaka ba mikolo pe balobi ke mama abotaka mwana po akola salisa ye bayembi pe bayembi ke mama yo sabotaka mwana na ye po akola asalisa ye sikoyo yo ndeko mobali soko sepela ki na mwasi o baki na ba moyen te na quartier parce que bino bozaki bato boliaka 2-3 fois par jour bango baliaka une fois kana pokwa ngonga ka moko na pokwa soki balekoki bakolia solo bina pokwa mais olandaki eloko ezaki na kati ya mwana mwasi olandi na aspect olandi beauté na ye osepela ki na beauté bike aza mwasi kitoko baza na vie ya malamu te baza na vie ya pasi mais lelo soki na zuye na komisi eska naza en États-Unis tango kolia ba hamburger azwi mwa malili akokoma su kitoko makasi donc eza bolingo osaki yango par amour yango ndo olingaki ye obengisi ye na poto po sepelaki na ye olingaki olulaki ye soko olulaki ye te olinga obengisa ye te po olulaki yango obengisaki ye na poto bongo ndeko akomi na poto esika oyo obengisaki ye il faut kopesa condition de poser na Kinshasa ke ndenge ozoya a na poto yebaki so ozozwa salaire 75% e bando ozala ngai bando oza 20%. Ça va mozwaki ye bongo te ozwaki ye ke osepeli ke mwasi obengisa ye na poto bovandi mpe ndako moko boboti mpe bana mibale oui oseli makambo ya mikanda azwi mokanda akomi kosala mais faut yeba otalaki déjà ke famille na ye eza famille oyo oza na bamoyen moke oyebi ke faut salisa ye soko azwi mbongo bando osalisa mpe libota na ye yango nazoloba na bandeko nyonso oyo bamesana kofinga basi mwasi barespectaka ye mwasi bafingaka mwasi te mwasi aza moto akopesa respect mpe mwasi nde apesaka vie soki nzambe asaki mibali na mokili oyo nde bato baza na mokili oyo te ntango nzambe asaki mobali nzambe aye kosala mwasi mpo mwasi nde amemaka mwana na libumu botalaka Jésus Christ de Nazareth Yesu Masiya oyo akufela biso na kuluzu na ngomba ya Golokota kuna Yesu akufelaki biso nzambe asalaki ndenge nini nzambe ntango asaki Adam ya liboso asaki kaka na argile mais ntango nzambe aye kosala mwasi nzambe ntango akelaki Adam asalaki Adam na mabele nzambe azwi mabele asali yango afuli yango mopepe komi mutu mais ntango aye kosala mwasi ntango asalaki mutu aye kozwa cote ya mobali aforme nango asali mwasi na baforme aye kosala mwasi mobali alamuki nzambe ntango alamusi atalabi wow voici cette fois-ci l'os de mes os mukwa na ngai nzambe azwi mwasi asali na nzoto ya moto na cote ndesika nzambe alongolaki cote moko po asala moto po lalakisaki mwasi aya moto ya valeur Yesu Masiya mwana nzambe atie na kati ya libumu ya Marie atie mwana na ye na kati ya libumu avandi 1 mois 2 mois tina 9e mois mama Maria mama Yesu abandi pe akoki kobota mwana boti na voix basi ndenge biso nso basi tobotaka ayoki pe passe na 1 cm 2 cm tina 10e centimètre po mwana bima na libumu mwana abotama Jésus Christ de Nazareth oyo bato nyonso bozoto Yesu mabotama na nzela ya mwasi na voix basse Jésus abotama ebo na miracle te nzambe acheke na kati ya nzoto ya mwasi Yesu Masiya abotami na kati ya nzoto ya mwasi mpo na liseke mwasi aza moto ya valeur c'est la femme qui donne la vie tozomona lelo oyo ata basi oyo babengi bango bakomi kosala Sodome et Gomorrhe oyo tokoki kobenga balesbienne bazolingana basi na basi me bakokobota mwana te mpo baza basi na basi bazosangisa nzoto na mwana ndenge ya bosoto na ndenge ya bétise basangisi nzoto na bango ndenge kimwasi na mwasi basali bosoto na bango mais soki balebi ke toa na posa kobota toa na posa mwana basalaka nini batikaka moko aki kosangana nzoto na mobali mpo mobali apesa semence mwana kota na libumu mpo abota mwana mibali tozomona lelo o mibali na mibali bazosala bosoto
oyo kutu nyama na kati ya zamba ayebi ko oyo aza nyama ya mwasi soki na eza mposa kosangisa nzoto na kolanda nyama ya mwasi mbwa ayebi ke oyo mpona sangisa nzoto nazolanda mbwa oyo aza mwasi mbwa oyo aza mobali na okekuna na nsima na ye te me mbwa oyo aza mwasi na okokende na liboso na ye mpona apesa ye zemi abota bana lelo bato babosani makambo na mwa ezaka mwa parenthèse moke bato bakomi kovivre lokola banyama nzambe abomaka mokili mpona sodome egomo me lelo mpe sodomi yango esali nini ezongiso na mokili mibali na mibali balingani so bakomi na posa mwana bazwi mwasi mère porteuse moko na bango zosoki mobali ne na nzoto nzoto etelemi apesi mwasi zemi mwasi amemi zemi aboti mwana mwasi aza moto ya lokumu mwasi aza moto ya valeur tomonaka mibali nyonso fingi ata papa na bino akipa te me soko fingi kaka mama na yo yo fingelanga mama mutu moko talinga bafinga mama na ye bofinga na bino papa sango eloko tane papa ane mobali me kofinga mama te mutu moninga basakana na mama na aza te yo oza mobali ozaka na mwasi na yo ntango okenda komata na butu omatelaka mwasi na yo omatelaka mama ya mwasi te ntango osaka bisengo ya mokili oyo olongoli bilambo otika lokwa Adam na Eve omatelaka nde mwasi omatelaka mama ya mwasi te soki oza na mposa kofinga na éducation oza yango ya mabe mpo ata mwasi oyo yo olongolaki bilamba amoni ndenge ozalaka amoni ntango elongi nde ekoma lokola ya nyama elongi nde ekoma lokola ya nyama oyo mama ya bino atikala komona te oyo ndeko na mwasi amona te ntango elongi nde ekomaka lokola ya nyama ekomi lokola monstre ndeko na mwasi amoni yango te papa amoni te mama amoni te me mwasi na yo nde amonaka ntango elongi nde ekoma ye nde amonaka respecte mwasi okoki kofinga mwasi te bandeko oyo nyonso boya bizela kofinga basi boza bato mabe boza mibali mabe okoki kofinga mwasi te mwasi bafingaka ye te asopi makila 2 fois aboteli bana mibale bafingaka mwasi te eloko mosusu bobosanaka bapapa ntango ozofinga mwasi ozomene mwasi na vie difficile ozomene mwasi na vie moko ya dur fo koyeba ke bana ntango baza kokola baza komona makambo yango bayinaka bino bapapa ekoma ke bana balingaka mama na bango wi bazomona ndenge ozofinga mama na bango bazomona ndenge ozomaltraite mama na bango yango mona ke bana balingaka mingi bamama mama aza motu oyo eloko akolia eza ata luki ata mafuta akalingi ata mafuta atie likolo ya loso bana na nga balia akalingi ata matungulu apamba atie bana na nga balia yango ndako so eza na mama ekufaka nzala te soki mwasi na kati ya ndako ekufaka nzala te mwana oyo aza kobokama epai ya mama na papa oyo aboti te aza diferent na mwana azobokama epai ya papa baka ndenge moko te alors ndeko kofinga mwasi bandeko nyonso bofingaka soko ofinga mwasi na yo mpo omatelaka ye likambo te finga ye soko ozofinga ye parce que oza na éducation moko mabe ntango bakoboza mal éduqué elakisi ke bafingi mpe baparent no mpo baparent moto baéduke yo mokomona baparent wana baédukaki yo bongo te baparent babaki teke bande kofinga baparent baninga je ne sais pas s'il y a des parents comme ça za koéduke bana ayebisi ke banda kofinga baparent baninga nayebi te baparent bongo soki bazali yango wana toza kosenga ozomona bato mosusu aza mokolo toke mosika te tozwaka papa wemba mama soki ozalaki kaka na bomoi nembele nasengi batya yo ministre ya éducation banda yo kenda nakoma bandone boyoka papa wemba yembaki nze mwaza akina ba plus de 50 ans ba 50 ans mazolela mama na bango abi biloko ya mama ezangaki mafuta ezangaki tomate mais lekaki musuni na elengi mama takutu Maria Rose alambi mama Amazon que je salue maman je te fais de gros bisous ata mama Amazon alambi papa wemba lebi Maria Rose olambi na yo mais biloko ya mama ezangaki mafuta na tomate mais leki musuni na elengi alobi teke ya Maria Rose eza mabe mais alobi kaka ya mama ezangaki tomate na mafuta mais lekaki musuni na elengi biloko ya mama bino saka na komelisa mwana libele melisi mwana libele mwana zotabi mabele mama biso pe koya ponga na melango mama biso ndenge aza boye apopola bangongi na butu pona la pongia mama biso tana za kobela papa kuta zaki te mama amenga na hôpital amour inconditionnel kovana 9 mois na kati ya libumu ya mutu yango bokoma ke mwana oyo
alingaka mama ne nga alingaka nga te bano balingaka mama na bango so bozomona bana bazolinga mama mingi to bamoni ke papa onyokoli mama mingi po bana balingaka papa balingaka mama mais so bien kolinga mama koleka papa cela veut dire que bamoni paso yo monisaki mama voilà pourquoi bakomi na bolinga makasi epai ya mama koleka papa ndeko mobali ozotala ngai so oza bizali ya kofinga finga kaka mwasi na yo oyo matelaka amona kelingo nekomaka lokwa ya nyama okofinga mama ya mwasi na yo te po mama na yo moko ofingaka ye to respectaka ye mpo na nini okorespecte mpe mama ya mwasi na yo te maréchal oyo abalaki mama Bobila da mpe ya sona maréchal na biso est ce que bando afinga mama Bobi si président abalaki Bobila da aza déjà président de la république abali Bobila da boza mondenga banda ko valoriser mama Bobila te président Mobutu Sese Seko paix à son âme obiso to abala Mobutu génération Mobutu eza biso génération Zaïre ya Mobutu c'est nous botala ndenge président banda ko valoriser mama Bobila da toujours na mama ka boy kosimba ka mama ka boy toujours na mama ka boy ouais biba ya congolais ba mbala ba congolais ba mtema mabe mibali ba congolais ba mtema mabe parce que so boy ki mtema malamu président na biso Mobutu a valoriser ka mama a valoriser ba mama o tumboli Mobutu o tumboli ba mama a valoriser ka basi président acha ta lunette bonde président ba na rocha une président ba na cha lunette comme ça ça le bien lobby ça lunette bonde maréchal a valoriser ba maman na maman Bobila da ka boy na maman Antoinette azaka ka bongo na maman Bobi bino bokola ta exemple na maréchal te bino ba de biso ba congolais bokola ta exemple maréchal te ninga banda ko valoriser mama bokola ndata wana te mama zoli kam azaka boy bongo so asimi mama na maringa babina tala papa mokonza osima mama na maringa osina azaki amoureux pour ne bokola ndata bizali ya ce school te azalaki amoureux azo valoriser moi si bokola ndata bizali wana te ya ko valoriser moi si le bokoma ko finga moi si ya mama na yo soki olekika na nzela na biso yo ya mama na yo wana ya rouge ya mama na yo moko c'est quoi ça to perdre ba valeur et pelé biso ba congolais to comme la banti valeur trop ko finga le tkale ko pamba respect za lisuti so oswani na mwasi na yo suka kana mwasi na yo okoko finga mama ya mwasi te okoko finga bande kwa mwasi te obine mende bosaka kebo na mbeto okoko finga bande kwa mwasi te okoko finga mama ya mwasi te non ya malamu te moi ça comme na souci le bi maman Eliane jusque là na kangi motema mais na ko sixa vie na ngana moi mobali ote oh ceux qui ka mukola na fingi mama na lela ka journée mobimba abi mama na ngai mama na nga pona ka teke azala mozangi nga pe na pona matena bota mana muto azana bozangi abi mukola ngona lia kate soko fingelinga mama na lia kate na kana souci siko tanga finga ka mama soko fingi nga fingi mama afingi famille na biso nde to ababola na ka posa na tuba ya tambeli etinda ngana sala ya tamabe alors pona sala crime te mama un jour azonga akuta ngana azate na kobima na kokende après lobi ekoma basa poto ba basi mabe ya basa poto basi mabe makasi nzoka mabe ezaka na ebandeli moko boye mabe utaka quelque part et ala batu mususu asali mabe o répliquer abandi condamné yo o répliquer abandi condamné yo mais on est à réfléchir alors pour l'année muta sali boye il y a toujours un début on est à nous début
place likambo eutaki atali yango te, atali kaka asali boye, mais tala nanu likambo eutaki apepe koma na niveau na ekomi parce que maya misu oyo tia kopo boye ezotanga muke timko musomona kaka verre etondi na maya misu. Na koyebisa bandeko mibale botalanga balelisaka mwasi te. Mwasi ana pouvoir. Mobali okobetela mwasi makolo esimba te. Esalaka te. Mais mwasi soka betele makolo. Abilobaka nzoto soko yo mona ngo te. Bonga totala yo. Alo bango na ba minuit 1h 2h 3h. Satan so azoleka wana. Akoza maloba bilo ka nsi baloba koloka mutekenda kai. Parce que loka muteka mutakenda nganga te maloba ka mabe. Maloba kaka. 1h 2h 3h mutala kelo loba nzoto yo. Ebotela obana te. Nzoto lobaka omona ngo te. Nzoto loboko te papa. Mabe kolando po Satan linga abongo. Satan linga sika mabe ezali. Mabe kolanda yo. Satan koya ko profiter mabe kozwa yo. Na mokili fo ba kosaka la part des choses. Soko moni ki eza bien ofinga ka mwasi na yo, finga ye moko. Kofinga bandeko na yete, kofinga ba parents na yete. Po ba parents ba sali le côté. Mais na ko bala ngope, so moni ki bino boza ba moyen. Pourquoi que ndoluka mwasi oyebi ke bango bazana ba moyen te? Mais kende ko bala na vie ba to ba moyen. Kende ko bala na vie ba to bazana ba moyen. Bo bala na bino. Kale zaka bongo te. Natanga maréchal ezaka bongo ha. Bana batamongo babala na kabango na bango. Popoza na même diapason. Kale zaka bongo. Lelo nde mokili changer. Ba parents. Ba maman. Tango ofandisa mwana no mwasi opese conseil na ki va na libala. E ko zape malamu ko fandisa pe mwana no ya mobali. Ba parents bo bando talisa pe bana bino ya mibali. Ndenge ya kofanda na mwasi na ye. Po yo moko mama. Ce qui papa na bango finga côté. Yeso bandi ko finga mwasi na webse ni kena boko la boye te. Po nezo finga mwasi na yo. Botalisa bango ba finga ka mwasi te. Mwasi ba finga ka ete. Mwasi ba maltraita ka ete. Mwasi ba humilia ka ete. Mwasi ba minimiza ka ete. Po mwasi ko sale loko moko ndimite bi ye muto sale yango ye muto sale ko ondimite. Okanda ya mwasi elikina ya volcan. Kanda ya mwasi azakana kanda moko soka abia sala mabe asala ka mabe. Mobali emo akozo ngasima me mwasi. Bande kwa mibali bo otalanga. Ba papa bo otalanga. Soko yebi ko ba comportement wana. Ya kofinga ka basi na osenga na bino bo tika. Eza bien te. Sozo ba comportement ko finga ba parents ya mwasi na yo. Tika ba comportement ya malamu te. Ozozo kisa mutu na motema muke. Ngola ko répliquer on dit mateba ka on aza mona kwa zoba mutu maile akomisa zoba pe maile. Ba mama bola kisa bana na bino ya mibali. Ndenge ni bavanda kana mwasi. Mwasi faut ko chérir, il faut ko dorloter, faut ko chérir mwasi. Mwasi faut ko lakise bolingo. Bolingo zo lakisa na mwasi na yo, lakisa mpe na famille ya mwasi, lakisa mpe na ba parents ya mwasi na yo. Amour oza ko apporter na mwasi, lakisa ngo mpe mona ni ko mokili koma bato koma très impoli comme ça. Pourquoi? Tu peur de ba valeur trop bisoba, toza ba bantu. Il connaît auto ba congolais. Batu ya Lolendo, batu ya Bwanya, batu ya Mayele. Pona ni to baby si boye. Et pourtant bata ko fingo za na mboka poto. Mais ton wana poto peut changer mentalité. Est-ce que bomona raminde ba finga bas na bango imbécile? Bomona minde ba sala yango. Bolimi sa maponde na lobi pe gros mot. Na peska exemple. Est-ce que minde ba sala yango? To vivra la mindele. Mundele ko to finga porter plainte. Est-ce que mona minde ba finga ka? Non. Ndele ba finga ate. Ndele babaka ba te mundele lo bakande vérité. Ma finga kate ndenge biso zo finga mama na yo. Tata moi c'est tiens. Ta ba to pas yo. Ngala longole la passe na poto ngolo balanga nini. Musalo zo salite butu mo butu mbetu ebimisi na bana mbale. Mais qui déjà na mbonga biye wana oyo futela ki mwasi na yo. Et silita a récompense déjà na bana. Ozui banati. Pona biye wana yo sima ko zuli yango déjà bana. Bate pele bana ba situation oya mobali ko finga.
naza suna moko atina bina nga mama Eliane émission seki ba semeki nga na Afrique du Sud mais na yebi so ndeko ata pe tala bassin a en plus ata bassin na respecté mais tala nga muna na bassin muke mais ko nyoko la nga na kati ya ndako na nga moko pesa bassin respect ko bassin zawa est débordé abi tala bassin na eza mama bassin na est déborda mais ko nyoko la nga na kati ya ndako na nga moko mama émission na osala ko ndio salela kya ngai ko nyoko la nga na ndako na nga moko ba na Afrique du Sud ko nyoko la nga na ndako na nga moko alors bandeko tango zo finga muto ndenge mwana mwasa na bisinga mama nako kende nako tika e nako kende ona kokofanda ka boita sisa nga kimia nakofanda boita sisa finga ba parents nga jusque là je me retiens encore même mukolo nako kende nako finga ba parents na yepe akoyoka passion nga na yo kaka nga tant que maman na pesi conseil nga habité mundala baka on répond les imbéciles par le silence. Kofinga ba parents na intéressé que yoza bien éduqué, yenda za mal éduqué. Pour cela qui bien éduqué, on finga ba parents na ote. Na yo moko pa ngaki afinga ote. Mais no azo sala ngo seke éducation ya ba baza na ngo. Et out quelque part. Tokoloba ndenge na so tokoloba ne. Moi ngali makasi ya. Moi betinga ndinga osakana te. Ndela ba toujours que émission na ça préparer pour le majeur pour na bébé ça te za pour na kobungisa. Ba prépare ka bana basité, ba prépare pe bana mibali. Ba prépare ka bana basité, bana mibali pe ba prépare ba parce que bango pe bana expérience ali balate. Ba mbel pe bana expérience ta. Papa pe fandi ça pe moi na mobali. O préparer pe, c'est tout ce qu'on vendre bien na moi sina yo, talisa moi na mobali, talanga na vanda na mama abino, talande so ba semeki na ngaba na ndako, talande na ngaba boklo na ngama papa, talisa pe moi na mobali. Et là raté bozito nyo soto zaka moi si. Te moi ça n'a pas la responsabilité, mon bala n'a pas la responsabilité. N'attends bien sûr kaka libala moi si mais libala pose à malam, mon bala n'a pas sa flèche y aller, moi c'est pas sa flèche y nini, y a retour. Voilà autre qui n'a pas au dans yango wana. Bambote mingi na famille du cœur bon moi quand la personne bambote la mine belé, ngana na kati ya moi ibino ba mali. De gros bisous à ta maman et je ni mon gars pour moi de mon cœur. Kamata ba bisous. Ya mettre nga ba ta papa et de dia wakana ba bisous na yango wana. Matiti l'angolaise la fille de maman, je te fais de gros bisous. Maman Isabelle de Montauban, kamata ba bisous na yangwana. Je te fais de gros bisous maman Isabelle de Montauban. Moi si malamu ba bisous na yangwana. Maman Christine à Toulouse, je te fais de gros bisous. Fan club à Toulouse, bino tout kamata ba bisous na bino. Na basoza mutakanda kotala ngate po sepela na ngate. So yebi koza mutakanda kotala ngate po okosepela na ngate. Mondo siliki ka po mutakanda. Ba bizu na bino nyonso to ba bolinga mama ile ani. Bino tout ba bolinga mama ile ani. Vivi Colette Wenge, kamata ba bizu. Nelly Boula ma petite sœur, je te fais des gros bisous, je t'embrasse. Yana nge je n'aime bien ba bizu na yango wana. Maman Suzanne Ami, je te fais des gros bisous. Ba bizu na bino nyonso. L'Oréal Muite, L'Oréal Malolo kamata ba bizu yango wana. Ba bizu na bino nyonso tout. Bino surtout ba bolinga mama ile anit. La personne ba bisous. Ngala kala kata moy. Kande na misango ba que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna. Nzambe ari beshine bana betu bonso. Bonne journée, bye bye.